Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction de prix pour Naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Zalaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Mbote na balandi banso ya bosolo na politique tukutana na bino lisusu mokolo ya lelo mokolo ya jeudi 24 juillet 2025 yango tosingi na bino matondi mingi bisika banso penza bozwili baku ya kotala biso bino babokolanda biso na ba province nyonso ya li na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo topesi bino mbote tokokanisa pe bandeko na biso bali na est ya République démocratique du Congo topesi bango pe mbote pe tosengi toujours makasi na bandeko na biso bali na ngambo wana ya mboka na biso mbote pe na bino babokolanda biso na mikili ya bapaya bwali na ngambo ya Congo Brazzaville topesi bino mbote bandeko banso bolandaka biso bana ya Afrique du Sud bandeko ya Angola bisika banso bwali na Cameroun bwali bisika ebele na Côte d'Ivoire topesi bino mbote pe na balandi banso bakotala biso parce que nous sommes en direct sur Facebook. Vous qui nous suivez sur Facebook mbote na bino pe na banso bakolanda biso na ba plateforme nyonso ya li na kati ya Bosolo Télévision bino bokotala biso na YouTube bokolanda biso pe na Canal Plus bwali na Easy bokolanda biso na TNT topesi bino mbote pe totombeli bino penza mokolo elamo po ete toali na bandeko mine na kati ya plateau na biso baye penza to solo na bango lisolo ya Mai Matali compagnie ya autobus ya kati ya ville ya Kinshasa s'il faut dire aussi dans toute la République démocratique du Congo Mai Matali biso batiaki penza po esunga bana ya kelasi structure ya ki penza na but ya komema transport en commun nde balobaka na lopoto ya komema ba étudiant pe na ba personnel kasi qu'est-ce qui se passe aujourd'hui na kati ya entreprise ya Trans Academia to kosolola yango na kati ya masolo na biso ya lelo parce que biso banso to ebite ya ki mokano ezwamaki epa ya tata mokonzi président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo likambo ya ko initier penza projet ya transport pour étudiants afin ya ko faciliter parce que mingi balobaki c'est pour une première fois nde mboka na biso ezwa biso ekomema ba étudiants kasi lelo likambo nini ekomi po bandeko mine bali na kati ya plateau na biso baye penza ko beta lisolo yango alors que biso nyonso toyebi etaki pona mobilité ya ba étudiants sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo tokosona na bandeko bali na kati ya plateau na biso na représenter bino bango kasi sima totanga nano basango to bombeli bino pona mokolo ya lelo Nord Kivu le nouveau commandant du secteur opérationnel Sokola 1 installé à Beni. Ituri, des affrontements entre deux factions Wazalendo signalés à Mambasa. Lubumbashi, Jacques Yaboula est sorti de sa résidence pour saluer les militants de son parti ce matin sans dire un mot. Au Katanga, Jacques Yaboula réapparaît après plusieurs jours d'absence à Lubumbashi. Procès Constant Moutamba. Prochaine audience le 30 juillet. Le ministère public demande la comparution des responsables des Frivao. Au marché Virunga, des commerçantes dénoncent des taxes exorbitantes imposées par les M23 AFC. L'élection de bourgmestre et conseiller urbain prévue le 9 octobre. C'est une communication de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Ituri, le jeune Dirumu appelé à intégrer la réserve armée de défense. Kinshasa, 72 heures accordées aux propriétaires des véhicules stationnés sur l'avenue Gambela pour les évacuer. Lubero,
La vie reprend dans plusieurs villages des Bapakombe, jadis bastion de Zadef. Et enfin, nous allons terminer avec cette nouvelle. Kinshasa, la voix des sans-voix, VSV, dénonce l'implication des dans l'insécurité et appelle à une enquête. Voilà ce que nous avons prévu pour vous comme information du jour. Sur ce plateau, comme je l'ai dit tantôt, toali na bande commune opina baye poto kabola na bango likambo ya structure oyo ya ki penzo batia oyo ya li penza mise en place pour le transport en commun ya bandeko bali kotanga na ba université na kati ya mboka na biso toali na mwana mboka Nestor Tekazaya azali président ya ba travailleurs. Bienvenue Nestor. Merci beaucoup Mamelo. Toali pe na ndeko mosusu ndeko Christophe Mouchitou, je lui présente comme membre des représentants du travailleur. Bienvenue et bonjour monsieur Christophe. Bonjour ma sœur. Toali na ndeko Pavodi Mouchindo, vice-président de la représentation des travailleurs. Bienvenue. Merci beaucoup ndeko Mamelo. Et enfin, nous allons terminer avec une dame, Madame Nathalie Chimama, elle est membre des représentants des travailleurs. Bienvenue, Madame Nathalie. Merci beaucoup, Mamela. Voilà, merci beaucoup. Nous avons 4 invités sur ce plateau. Comme je l'ai dit tantôt, Torosolo la Bango Penza Likambo, il y a projet à transport pour étudiants qui initié par Tata Mokonzi Mboka, Félix Antoine Tshisekedi, Nangonga Nabiso Banso Toyebi était chef ya gouvernement qui Jean-Michel Samalukonde, kasi Likambo Ango ya Linini. Parce que Biso Banso Toyebi était projet qui initié depuis février 2023. Ce qui les loto compté la misa. Donc, le lot na 2025, à moins que Ngandena s'est trompé, projet Ali Oben a 2 ans. Donc, il y a l'ina no moke. Il y a un autre bandana président des travailleurs, Mwanamboka, Nestor Tekazaya. Qu'est-ce qui vous amène dans il y a plateau, il y a bosso na politique, il y a lelo, pour na likambo, il y a trans académie. Pour projet alina no moke, et utina no kubanda, likambo ali nini. Pourtant, on y a toko tambo nanzela, toko mona pe ba bus, et ali ko circuler, na ba étudiant na kati. Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup Mamelo. Malobo pesi na mboka na biso et to pesi bino pe matundo mingi pona koyamba biso na tinete toyokisa mongongo na biso epai ya bakongomani o bazali ko landa biso epai na tata mokonzi ya mboka elongo na bakambi nyonso ya mboka Kongo. Ndenge uti koloba Trans Académie ezali vision ya chef de l'État oyo atiaki en place pour permettre mobilité ya ba étudiants congolais na tinete elongola bango na bandako na bango emema bango na ba université kolongola bango na ba université na ba institut supérieur pe kozongisa bango na ndako. Alors cette vision Mamelo et Sungi Makasi non seulement ba étudiants mais aussi ba parents ya ba étudiants. Parce que Trans Académie et même étudiants presque gratuitement. C'est-à-dire étudiants à Zolungwa, par exemple, na tiango côté Mikondo ils ont même na ISP à 500 francs seulement. Ils ont mis ça petit nanda kuna 500 francs seulement. Donc ils ali penza musala oyo ils ont salé la Trans Académie pour na quoi accompagner vision il y a chef de l'État pour na quoi assurer avenir ya mboka na biso ya lobby o esimbami na jeunesse parce que ndenge mokonzi alobaka ntango nyonso eke lobby ya mboka na biso esimbami na jeunesse esengeli to préparer jeunesse yango malamu pour que lobby ata bango bazali te jeunesse soit charge ya kokoma mboka pe mboka kende toujours liboso. Mais cet établissement ezali ko connaître ba difficulté moko makasi. On ndenge otuneli ngai mutu ane bandeli ce qui ça va, na répondre des gars pour la Sony. Il me a dit que ça ne va pas. Mboula mi balé, ça ne va pas. Namboula mi balé, Mamelo, ça ne va pas. Trans Académie, il y en a 2 ans où il s'allie. Tu as enregistré déjà 9 mois un paiement. La vision où il y a Tata Mokonzi. 9 mois un paiement. 7 mois, il y a 2023. Na 2 mois où il y a 2025. Mamelo, après avoir causé la analyse, les travailleurs qui a Trans Académie va dégager 3 choses.
La première des choses, on va travailler à Trans Academy, à dégager, ezali mauvaise foi, ya bay oyo, bazali ko sala, nyonso po ba étouffer vision à chef de l'État. Pour vision oyo kende liboso te, pour vision oyo beba, e panzana. Si mana yango ba pesa maloba, et pa ba nguna mboka ke voilà, chef de l'État a échoué. Ils ont musala, ils ont salé ko bata. Parce que comment Trans Academy et coquille qu'on souffrir jusqu'à ce niveau. Et la deuxième des choses, on va travailler à Trans Academy va dégager. Et ça que bato bazali ko combattre vision au chef de l'État bana na bango batanga awa te. Pour ceux qui en réalité bana na bango batanga awa, balingaki ba comprendre importance ya vision oyo ya chef de l'État. Et zali pe la troisième chose, soit bana bango batanga awa, mais basela ka ba moyen de transport ya mutuya oyo ya esengo ya kitoko bazana. Mais tandis que mboka oyo ezali na ba parents oyo bazana ba difficulté. Oyo tango ba moni chef de l'État a tie Trans Academy en place et soulager ba vie ebele. Biso tozali ko reconnaître que ezana bandeko ba kata ba kelasi à cause ya moyen de transport. Même ata lelo tozali pona kolongwa mikondo wana kaka kokoma na ISP. So kozali Trans Academy ate mesengo za mbongo. So za na mbongo te okoma te. Otanga pe kelasi te. Pona kolongwa mikondo wana okende ti na ifasiki. So za na mbongo te okoma te. Mais vision mokonzi ya mboka ememi facilité. Oh ouais ezali lelo combattu. Ezali pour la bolingo parce que chef de l'État azana bolingo ya Congo pe ya ba Congolais. Soki azalaki na bolingo wana te, mais Trans Academy peut exister te. Ezali expression ya amour ya chef de l'État na jeunesse congolaise. Pe na monde ya étudiant. Oh lelo oyo Trans Academy zo finama kingo et comme na dernier souffle nango pe kata mutema. Trans Academy attend le chef de l'État tient en place et bandi ko fonctionner. Oh lelo nazali ko saluer ben fort ya comité de gestion. Pour ceux qui bo pikili ki na bango ezalaka te. Mais lelo to beta l'histoire Trans Academy te. Tozali ko travailler na ba conditions très difficiles. Très difficiles. Direction générale ya Trans Academy et futelaka na ngaliema. Ezo futela. Dépôt ya Trans Academy na paix du peuple. Oya ta ba garage ya ba privé et l'équipe dépôt ya Trans Academy. Na condition de vie. Na bien garage parce que dans notre établissement Trans Academy tozali ata na dépôt parce que palais du peuple n'est pas vraiment notre dépôt. Ma force est athée. Même ba installation hygiénique. Agent sera yé et sengela lukesige sengela sa ba besoin. Et ça la gâté. Ba bus entretien nango. Na ba souffrance ya somo. Mais ça la bateau bazo mona ba réalité oyo. Mais bon kangamisu. Bazo kangamisu. C'est comme bateau yo ko belela bateau ba ko mona ba réalité. Olobi ke structure mobimbialité, boali Trans Academy moins que ngai ndena yebate, boali na 3 organes na kati ya Trans Academy. Siko bandani moto ba ko kangamisu. Bateau ba ko sala ba bazali la tête, conseil d'administration, direction générale, to collège ba commissaire au compte, bandali ba ko kangamisu, ba ministère ya li ya tutelle, ya transport. Ton ministère au fond bimisa mo solo ya finance ndeko kangamiso. Miss zo kangama na ministère de finance. Parce que bon, il y a le ministère à transport comme on a terre. Il y a le ministère à transport. Papa Bomba na finance pour zala sala kamusala na ye na lolenge longo bani pe na enge bene. Asala libino nini na kati ya transport. Eza na mikanda oyo ministre transport a tinda pour na Trans Academy. Eza na mikanda oyo direction générale a tinda pour na Trans Academy. Lobby nini na kati ya mikanda c'est ça. Na mikanda wana eza na ba demande. Peut-être le ministère à finance aboyi ko exécuter. Eza na ba demande oyo etali paiement ba agent Trans Academy. Ou l'autre traverse à car ba situation difficile. Et ça n'a pas demande. D'ailleurs, vous devez rappeler une chose, mamie.
chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le garant de la nation, na 123e conseil des ministres, qui tenu na mois de février 2024. Tata Mokonzi ya mboka alobi boye. Trans Academia et Sengele à la redresser à pessive d'instruction. Pour que le redressement est à la modèle et exemplaire. Mon lobby dit ah ezali ministre était. Ezali comité de gestion te. Mais ezali Tata Mokonzi ya mboka. Mais bazu instruction Tata Mokonzi bati na couloir. Tilelo. Trans Académie les a redressé, même difficulté. Oyo to banda ko vivre. Yango ezo continuer tilelo. Ba effort oyo eza fourni, ba énergie eza fourni pas ba personnel à Trans Académie. Et moi na manami souté. Lelo toza ko rendre service à qualité, toza féliciter. Oyo kakango. Trans Académie les a félicité. Bien structuré. Mais ba agent bazali ko souffrir. Lelo oyo mamelo nazali ko rappeler encore ceux qui ont sali descente na ba foyer ya ba agent ya Trans Academia o kana mawa okolela ba misusu baza chassé na banda ba misusu baza kabila ba problème na niveau ba famille o wapi salaire o sengeli esunga bango balesa mabota bafuta bandako ezali bloqué na ministère la finance. Lelo oyo Trans Académie ezalaki établissement fierté. Ebele aba chauffeur ya nzela bane ko lula Trans Académie bakota Trans Académie. Mais lelo bana moto bazo finga basala Trans Académie. Bazo bisa ba chauffeur botika Trans Académie boya toye ko lisabino moto bo bana ko kumbata moto pour survivre. C'est la honte. Voilà, c'est la honte ndenge ndeko Nestor Asili Koloba kasi to kende pe na ngambo ya vice-président toyoka pe maloba maye parce que moi mboka Nestor Auti Koloba yali penza soni pour mboka na biso République démocratique du Congo aussi longtemps qu'il a plu au président de la République qui a initié projet wana ya Trans Academia pour nous permettre s'il faut dire circulation pour nous permettre transport en commun ya ba étudiant kasi lelo bayo bali ko sala na kati kuna bali na likambo ya mosolo kasi mwana mboka yebisa biso nano mosolo oyo ba étudiant basilaka ko pesa pour ne permettre mobilité na bango mosolo yango ekendaka wapi. Oui, merci. Ndeko Mamelo na Motuna oyo posé biso. Merci beaucoup pour la question. Alors, na Motuna ya misolo, na roya nola na boye. D'abord, Trans Academia, décret portant création na yango, et pesi Trans Academia, hein, lingisa, yako déplacer ba étudiants mais la tarification encore préférentielle. N'engé président lobby, les étudiants va se déplacer à presque gratuit. Société le rôle de Trans Academia, où ils ont un décret, où Mgonzamboka, Nanzela y a ancien premier ministre, Saint Michel Okonde, mais ils ont créé Trans Academia. Mais ils ont un problème mort la création de Trans Academia. Société a été établie. Société zaki établie ba bongsaki maramunyo stu mais na tina etali misolo ba pesa ki na misolo te ba fulukola ba frais de fonctionnement ndenge zala ka non ba pesi ba société ba créer société ba pesi on ba frais de fonctionnement pour la tina Trans Académie misolo wana et pesa matete. Malgré ça société yaki ko banda avec des moyens de bord nous avons commencé tout ayi na bangin to ko yiko vandisa yango boete ba konzi à partir ya bangin comment yiko travailler nde mwandambo misolo o ba ndeko ba étudiant ba futa reza presque na lo ba donc insignifiant pour na ba c'est belé wana oui ba étudiant ba futa ra titre de voyage si comme ko ba bi 145e 145 autobus so ya kingo ndeta o balansa ki ya kalisu yango te
Non, 145 mituka wana, c'est vrai, et pesa maki. Bise belé soki ate étudiant moko wa kofuta 500. Na kati bakotaka combien d'étudiants? Oui. Alors, mituka fo oyebaka, réseau tambola, ezalaka na oyo babengaka amortissement. Parce que le fait mituka ezotambola, et surtout na banzela na biso misusu, toyebi ndenge ezali na mwa bakokoso, bamisolo misusu e permettra que non, basala entretien ya babus. Ozomona. Parce que subvention d'équilibre, l'État congolais singalaki apesa la Transacadémia on a reçoit ba employé na yeto ba travailleur na en charge ya onde autori kolobela awa ti siko zo pesa maté. À part cela, il y a aussi la subvention pour na ko sala nini entretien ba mituka. Voilà l'État congolais atikala ko pesa yango te. Puis l'État congolais a pesa yango te. Ba moyen donc ba misolo ba ndeko étudiant ba pesaka, bien que c'est presque rien, mais il permettra quand même que le besoin na mituka wana ezala en état. Basala entretien nango na ba condition moko vraiment médiocre, na ba condition moko ya pasi et toza na ba fausseté, toza na ba matériel adéquat, ba équipement adéquat pour na kosala ba entretien ya mituka wana. Donc c'est un peu ça. Donc, il faut dire aujourd'hui par rapport à l'évolution, depuis la création à Transacadémie, évolution à Malungate. Évolution ezali malungate, évolution ezali malungate. Pourquoi? Parce que misolo oyo ya subvention d'équilibre. Parce que l'établissement qui créé un caractère social. Il pour faciliter le déplacement des étudiants. Alors, kofutama ya ba agent ya Transacadémie. Et ça, les marananzela, il y a subvention d'équilibre. L'État a payé sa subvention pour couvrir charge, il y a enveloppe, il y a personnel. Moi, vous vendez 2 ans, bon, 2 ans au Tovandiwana, ils ont d'abord. Tant banda qui misolo yalaki, en 2023, misolo yalaki, pour Tolandi, président Lobi, 9 mois de paiement. En 2023, misolo yalaki. Misolo. 2024, paye yalaki, na souka nde bandi ko beba. Oui, il faut quand même un peu reconnaissant. Misolo ezalaki ko pesama. Mais na difficulté. Imaginez, les lots tozo kinde, na presque, na première grève na biso, mais na kati ya 2023, comme 2023, timokola les lots, ont enregistré à peu près 4 arrêts de service. Donc, suite quand il y a un paiement, bah, gens bakoya habiter les lots, pendant en tout cas, tout ça là, parce que tu as accumulé déjà 3 mois. Il y a un paiement. Mais ça m'a mené à difficulté. En moment, les lots ont enregistré 4 arrêts de service. Donc, bah, j'ai tellement que vous foutez à mes athées, on est démotivé à et découragé. Donc, il y a une affaire, il y a 4 arrêts de service, comme je l'ai dit. Voilà. Mais, Misolo Penza, et puis ça m'a la difficulté, tout a 7 mois à arriérer pour la 2023. Kobaksana 2 mois ou à 2024 au Tozana. Donc, évolution venait à Malonga et Zalité. Bosan Bamboula, Walid en 2025. 2025, voilà. Pardon. Voilà, moi, mboka Christophe Bandeko Banso Balekia, ou Tolandi président, Tolandi vice-président, Bango Baso Bako Betobe, Lisolo et à Mosolo et Kozouamati. Alors, Bandeko Baye Bapenza, ce qu'il est l'automobito évalué Transacadémie. C'est vrai. Déjà bandeko babi misoloalité donc côté agent déjà bosana po bato bali na kati un paiement so il est l'autre lobby penato évaluer yango Transacadémie est-ce que eko pesa et pesi penza solution na bandeko ba ko kende kelasi ya ba institut supérieur pe na ba université est-ce que trouver solution pour le transport ya ba étudiant Mamelo merci pour la parole na Transacadémie et trouver solution pour na étudiants. Mais trouver solution pour na basali ya Transacadémie. Les étudiants on peut catégoriser pour président Bora Kimo lobi bango bana ya bakonzi bakenda kana kati ya Transacadémie. Ah mama to sala boni. Tango bazo mona ke kuna Transacadémie ndenge zawana étudiants bazali ike ya étudiants. Bazo finana mama. Pona nini bazo finana? Yo moko yebi na mboka na biso ndenge transport ezalaka mama. Et catégorie ya basali ya population na biso nanu toza nanu na limeya te.
sikoyo bakosala ndenge nini bakoluka mwa 500 francs alunga Kingasani alunga Ipen alunga Victoire akende aller retour 1000 francs 500 francs aller comme 500 francs retour mais batu ya mbongo bakolinga bongo te mama na félicitaka professionnalisme ya bateknicien na biso soki professionnalisme ya bateknicien ezalaka te mama mbele lelo mamelo Trans Academy eza te bapiece de rechange ezalaka te fausse ezalaka te mutuka ndenge ezotambola bongo na banzela na biso na bapotopoto na banini banzela ifo esalamaka entretien esalamaka mpo te mutuka wana ezwa dakisa ya komemaka baetudia mikolo nyonso place tofandi wana place ya kosala entretien eza te nakosenga na yo mamelo ndenge bolekaka bozali télévision ya investigation boleki mpe na palais du peuple eza mosika te mama botali ndenge misala ezosalama mokolo moko nalandaka pe chef de l'état alobi oh non les Congolais sont ignorants je ne comprends pas il peut être quelque part en travaillant 2 ou 3 ou 4 mois ils ne pas payé après ils applaudissent leur patron donc je ne comprends pas wana chef de l'état nakolekaka ntango tozokende tozoya basali bazotuna biso mais délégué président oyebisa biso mokolo compagnie oyo nani Trans Academy oyo mokolo compagnie nani olie bokendaka na bitando olie bosalaka badani olie tokende kaka esika ya mokolo compagnie po te azwela biso solution mbala moko mamelo ezali pasi chance monene ndenge tokomi awe epai na yo mamelo nakanisi na kati ya biblia baloba mutu akosala te akolia te e mutu akolia na mutoki na ye basali ya Trans Academy bakoma kotuna biso eske oyo biso mutoki oyo tobimisaka oyo ezalaka mai basopelaka biso obien ezalaka makila obien ezalaka nini soki ezalaka mutoki mpona nini kasi toliaka na mutoki na biso te tolobi ok mutuna wana ndenge botuni tokosala ke mokolo moko tokoma na bosolo na politike mamelo aza wana tokomona mamelo ayanola na basali ya Trans Academy mutoki wana babimisaka ezali mutoki wana bakoma na biblia ubie mususu epo na nini baliaka te bafutamaka te mama mamelo eza pasi. Voilà, merci beaucoup mwana mboka tozwa pe mama Nathalie yo ali mama. C'est vrai, vous avez amené un message au Batouba Kolanda. Ça fait mal au cœur. Les travailleurs Bakobima tous les jours. Mais 9 mois, Bazali n'a un paiement alors que ils allaient vraiment l'initiative et Tata Mokondi Mboka pour permettre jeunesse na biso ekende kelasi. Na baku oyali moke parce que bato banso bayebi lelo soki obimi na arrêt de bus déjà si tu t'engages na likambo moto oko silisa déjà à $10 équivalent à 28 000 francs pour komana kati ya ville surtout so ali na ngambo ya chango mais tata mokondi atiaki likanisi wana pour permettre jeunesse na biso ekende kelasi pe ezonga surtout que biso banso toyebi ete ba biso wana ya transport ali ba biso ya rapena na ba bonne condition mais lelo ali réalité tozali ko vivre été message nini ali na yango surtout que vous êtes maman message nini ali na yango ya ko pesa ba kondi. Merci beaucoup Mamelo pour la maloba. Donc oyebi déjà le communiqué bisoawa donc on parle de 2 points et l'immobilier zali un paiement. Je dirais même 3 points, l'immobilier zali un paiement. Deuxièmement, barigari na biso et il y a mis cette zali ba conditions de travail. Non, Italie un paiement, bandeko balobi, donc jusque là, tous en 2 mois déjà impayé.
sans pour Voilà pour autant. 2025. Hein? Tout à fait, 2025. Il y a Tout- 7 ans, il y a Il y a 2023. 23 plutôt. Oui, 7 mois, ils allaient pour 2023. Alors, tu épuisé déjà pour 2 mois, tu es dans le 3e mois. Tu es au 3e mois. Tu peut-être déjà mon candidat au niveau du ministère des Finances et que ceux qui va régler facture na bisoté, on n'a que 2 jours de préavis. Donc, la semaine qui commence, on part en grève. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons quand on le dit dans maman. La plupart, il y a Bassel, il y a Transacademia, Basali, parents. La minute de Zoloba, et mon koyebi, en tant que Moboti, quand il n'y a pas un salaire. Donc, c'est compliqué dans le ménage. Mingi wana zomona wana tantôt le président Loba Kiango, bazo futon bon ote, oko futa ndako batu ndenge nini, bana ba okende kelasi ndenge nini. Donc, en ce moment, en tant que femme, en tant que maman, mais que c'est vraiment difficile dans les ménages. Donc, beaucoup de ménages sont brisés. Ça, par exemple, était, je pense qu'il y avait une cessation que travailleur va salaka en 2024. Ma bala monsieur se koufa. Moi, ça quand même au thème. Donc, 6 mois, il n'y a pas de salaire, ben, la femme prend ses affaires. Et Madame Natel, est-ce que c'est une première fois que Trans Academia a quitté Abimananzela, peut-être par un sit-in, peut-être par pour la grève? Est-ce que c'est une première fois? Parce que le document qui na mars 2025, ce n'est pas la première. qui na grève, vous trouvez là qu'il y a une solution pour les lots, beaucoup déjà chiffre comme il y a un paiement. Et c'est la première fois, bah, cessation de travail et ça les membres les donc 4 fois déjà. Il n'y avait pas de solution avant. Cette fois-ci, il y aura une solution. Bien, vous allez changer peut-être méthode ou soit stratégie. Bon, d'autres fois, c'était des cessations, c'est-à-dire des arrêt grèves. de travail. Oui, arrêt de travail. Mais cette fois-ci, nous sommes en train de mener on va aller dans une grève logique, au fait. Pas une grève sauvage, comme on le dit. C'est-à-dire, il y a ici ma condité. Bon, préavis et puis katika musala boy mbala oyoyo tolobi ke tokolanda mikanda. Nous sommes en train de d'épuiser toutes les démarches. Il y a que tant que comme la grève na biso tonito sala ezalate que vous avez arrêté le travail comme ça. C'est pour cela nous avons rappelé que on n'a que 2 jours et tikali biso na semaine. C'est-à-dire ceux qui disent samedi solution les amités, lundi il y aura pas de travail. Toké grève. Voilà. Merci beaucoup, Madame Nathalie. Nazungeli Penza, président des travailleurs. Malamboka. C'est vrai, bandeko banso balobi ete, likambo ya grève, likambo ya 9 mois, l'olengi moko lobaki yango. Trans Academia ali, société moko ali, nouvellement créée. Siko, batofo bayeba, nini ezali, kosala ete, Trans Academia a accumulé plusieurs arriérés, nangambo, ya ba agent, pour ceux qui bolobi depuis 2023, alors que, étudiant futaka transport na bango na lolenge sengeli na tarif oyo l'état a fixé pour na bango wana ali ya liboso kasi ya mibale na tunaki yango pe vice président mosolo étudiant pesaka ekendaka wapi ezokende na libenga ya comité ya gestion tu ali kokende wapi na bisi ali meke ya mokote bisi eko sala bolobi likambo ya il faut babongisa mituka babisi eko tambola ndenge nini mosolo wana bango bapesa kekendaka wapi. Merci beaucoup Mamelo. Ya likambo ya comité de gestion te po anamona ke uti ko laver bango bite bango bali malamu ya leo pe ministre de finance. En tout cas, on a pour rappeler une chose. Comité de gestion Azali prêt à répondre à cette question, mais moi je vous réponds pour la présidente des travailleurs na oyo tomonaka pe na oyo salimaka ndenge vice président uti kolobawa na uti ko rappeler Mamelo ba étudiant bafutaka na prime moko préférentielle mon côté vice pe ali mon côté nazoke à part tarification na bango, de l'autre côté, nous avons aussi les charges aux établissements. Le vice-président outi kolobela o etali ba bus. Ndenge moko na collègue technicien, ba entretien, ba pièces de rechange, ba pneu parce que même tant au bus ezali ko rouler,
bapine eliamaka esengelaka kosomba bapine ya sika entreprise ako fonctionner voilà kaka na kati ya mwa moke wana betidien bapesaka babatterie esengeli sombamba d'autres pièces de rechange pour que biso ezonga po biso ekobima eke kolala na nzela me bokosika ngo lala kuna te esengeli ebongisama pour que elobe ebima esala mosala esengeli esalema. Et à part ça, nous avons aussi les sociales des travailleurs. Prise en charge de la maladie. L'État prend en charge. Ils ont l'établissement d'Azoaka, Jamoko, na moko, na charge, na hôtel de maladie, na ban, na ye, famille, na mobima. Il y a aussi des décès. Entreprise nous a en charge. Gouvernement, donc il y a des charges, eux allez lier, na moi, ba entrer, on est kotaka. Mais ça, les mako quotidien. Tout ça, batou. To belaka. To koufelaka. Tokufisaka nyonso wana ezali de établissement de salaire et l'État pesaka ba subvention wana te mais sikoyo eloko ezali kobloke ndenge toute koloba awa ezali na niveau ya ministère ya finance nazopesa elema moko mamelu Trans Academy ya subvention nango ezalaka $400,000 $400,000 mpona bapersonnel nyonso ya Trans Academy mais okomona euti kosalema na mois de mai ministère la finance au lieu de sa Trans Academy à $400,000 pour foutre ba agent pour lelo oyo mamelo nazo bisayo ezana ba agent o bana ba raté ko sala tena sauce wana uti ko sala mao à cause de $30 bana baza censé ba reprendre l'année prochaine. Est-ce que ça a sens au exeta ba misusu kutu ba futi ata ba frère wana te pona mbongo esate. Et ministère de la finance a payé $200,000. $200,000. Au lieu de $400,000. À Kaboli, il y a $200,000. Bafuta nambo baja, bamisu bafuta mate. Quelle équation? Raison ya kinini tango apesi mbongo ndambo. Maman, a payé $200,000. Et il y a maintenant des lettres. Parce que moi, étant le président des travailleurs, lorsque le comité de gestion ou la direction générale, Azali Kokome, la ministre, Bachanga en copie. Oyo, direction générale a rappelé la $200,000 wana à mois de mai. Ti lelo. On a besoin na mai. Na mai. Il y a juin, $400,000 et limité. Il y a juillet et limité. Et pour que tu foutes à ma $200,000 wana au ministère de la Finance à Pesaka. Et c'est qui direction générale à Salamaka qui nous soit na ba banque pour passer la biso couvert bancaire pour ba ba kisa moi $200,000 wana ba jaba futama et c'est ngeli ko sisa nyonga banque et c'est ngeli ko futa ba moi etikali ministère des finances bloque. C'est pourquoi tout ça là qui mikanda le ministère de tutelle doit jouer son rôle. Il fait très bien son travail. Il a fait. Les DG nous a lu les correspondances au ministre tutelle à comment à combien là, collègue nae. Biso maintenant le col là représentant après avoir kosolana ba agent tokoma ki mukanda kota lisa ministre la finance ezali maman likambo etelemeli Trans Academy peto senga pour audience malheureusement to yamba magité ba bengi biso pété ba mbi biso pété. Et après tu es ça les sous rappel il y a Mukando Tokota qui a demande d'audience. Au moni bakizé de réception, ko banda epa tata mokonzi kita. Tozi suite. Si manango ne toye ko ça la lettre ya préavis ya cessation d'activité. Le col là, ezana bato balingi que vision chef de l'État échoué. Mais tu as vu que tata mokonzi mboka za un homme fort. A otikate. Et bato wana ne ba ko échoué. Pe badongolo miso batalaka balukaka kesika mwani kama esalemi po ete bachola tata mokonzi mboka bakozwa pe eloba te yango omoni tosalaki lettre ya préavis depuis le 18 juillet. Nde tolobaki boye totosi mibeko badémarche tobanda lelo te banda kala mais silence total. Ok nde batravaille balobi boye lundi eza liboso lelo toza vendredi. D'ailleurs, les étudiants bazo bana examen. Na mois d'août avec examen zo banda. Mais ba travail ba lobby na lundi le 28 juillet. Biso bimate.
et biso nyonso na ministère ya finance baagent nyonso ya Trans Academia na ministère des finances po ekomi na soni balakisaka bato misapi oyo ozongaka 0 heure okimaka bato ya banyongo okimaka mama lupango eza soni mamelo eza soni mosusu kuta alali na depo na paye du peuple tala ngungi natuni eme ndeko nini awa ayebisi ngai président soki kaka nazongi ndako mama lupango akanelai ngai akobeta ngai toza na agent moko oyo kolo lupango azokisa ye à cause d'un paiement. Mais président, na otoye kotuna mama Nathalie pe motuna wana. Oui. Il y a solo et ali mbala ya liboso te. Oui. Bo procéder na ba grève. Oui. Et ali mbala ya liboso te okozala ya mine pe déjà. Oui. Kasi na bo bo sala. Tant bo sala ki ba arrêt à travail, tant bo sala ki ba descente to ba sit-in. Bo zongela ki mo sala po mo solo bimaki après makelele ya on peut bozali ko espérer cette fois-ci. Non. Cette fois-ci, bah Jean, il y a Trans Academia balobi boy. Mbongo eza na première position, mais ça kaka mbongo te. Tozala rassuré na lobby na biso. Pourquoi? Parce que à quoi est bon le lobby footibino, lobby sous bozongi na nzela. Si maintenant ba footibino te, bandi sous ba démarche ya ndenge nini, bo bana ko belela donc il a bien mawa. Et puis déjà que comment bon me message il y a mala oyo mi a lobby niet lelo moi 2-3 jours ban syndical et vandi et sololi lobby ma solo ezongi. Sika eza lolenge mabe ya kosali la makambo. Yango moni cette fois-ci ba agent Trans Academia baza déterminé. Même condition de vie autozo lobela. Eza na mikande kota, eza na espace ezala visiter. Trans Academia ezo souffrir na lopango esengeli asala esika ko bomisa mituka esika ya ko abriter ba bus eza soni mambe leka na palais du peuple na ebi sibino loko moko wa palais du peuple eza na ba activité sale maga mingi ba concert ebetamaka ba passer ba hotel mais soki kaka ba activité wana esili batu ba bini boko kuta ba salité na se ba bus ba grand besoin ba petit besoin na se ba bus ou même ba technicien ba commis sujet il y a ba infection grave. Mais il y a toute une équipe là-bas pour l'assainissement en place, non? Maman. Yo quand place babis a transfert ande ba to assainissement ba comme raté. Non, babis a transfert là c'est que c'est parce que bazali sika na bango. Bazo contrôler malamu sika na bango. Mais bis c'est sika na bisote. To contrôler malamu pena ndenge nini. Eza bisote. Yango monito sengaki gouvernement appelle ça Trans Academia sika na yango pona ko protéger ba bus peut ko pérenniser vision ya chef de l'État. Lelo oyo na uta koloba Trans Academia ezali expression ya bolingo ya chef de l'État et pas ya ba kongomani parce que non seulement ba étudiants baza satisfaits mais aussi les parents sont soulagés. Lelo mamelo na ebité okoko zala pe omona kanenge makambo salimaka. Ba étudiants kutana ba étudiants na minute oyo ba conducteur ba futamité mais ba circuler ba mais étudiant pourquoi pour habiter to servir et puis to sala makambo na molongo. Trans Academia eza na bato mayele eza na bato oyo basalaka makambo na connaissance des causes baso mi étudiant baso musala nde balobi nde lendi suka likambo. Et quel sera l'impact yebisa biso au cas où Trans Academia est bimité na nzela? Les étudiants peut-être vont prendre d'autres moyens qui permettent ba koma na ba école, non? Quel sera l'impact aujourd'hui sur qui Trans Academia zate na nzela? Mamelo to banda ko réfléchir banda kala lelo total a impact na sens que ba étudiant ba koza ba moyen mususu ba ko futa po ba kende. Mais bon étudiant ba moyen wana ezate ya kende wapi ebele ba ko rater l'examen to bandaki ba procédure oyo pour éviter ba conséquences néfastes ba procédure to bandaki pour éviter parce que tout ça ko étudier lelo mamelo est-ce que étudiant ba ko kanga maboko batali que Trans Academia bimité lelo lobby ba perdre ba examen ba salité bon ça na kimia
Sosi totambwisa micro na biso mpona likambo ya Trans Academy ya Lolenge baétudiant eske bakalese to bakalese te mais mingi balobaki bazo vivre na kati ya galère na kati ya babiso wana bakomaka déjà na ngongo esengeli te na kati Lolenge ntango kaka kozwa biso ayebi ke ya kokoma na ngongo esengeli te alors que lelo toya na bauniversité mosusu tobengaka yango ba humanité prolongée yana ba université mosusu 8 heures enseignant soki ya koti yo kokota lisusu te soki yo wana chango ozwi Trans Academy mingi mpe bakimaka na bango yango soki azwi yango ayebika kokoma ville ti 10 heures 11 heures Mamelo na ko répondre yo mwa mokie je crois même baétudiant bazali kolanda biso na oyo etali ngonga nazo rappeler na émission awa Mamelo conducteur ya Trans Academia balungwaka ndako na bango na 2 heures bakomi dépôt oyo eza na palais du peuple dépôt provisoire malgré les conditions na insécurité oui nazobisa Mamelo awa pe opinion congolaise que Trans Academia arandaka un service de qualité balungwaka 2 heures baye na palais du peuple bakomi 4 heures juste 4 heures 5 4 heures 20 25 bazui babus bakei na ba différents terminus pour que babanda ko transporter l'étudiant déjà au plus tard 4 heures 55 5 heures juste babus bandi ko lungwa déjà na bare pona kokoma na ba université pe ba institut ba étudiant oyo bazali to bokende kokutana bango balobi ke Trans Academy to sangonga te babukaki lokuta po bangonde bakomaka te na ngongo esengeli parce que tozalaka na ba shift pe tozali na bangonga objectif ezali ya koservir ba étudiant to yebi comment ba université ba institut fonctionnaka et sengeli to comme ça bango attend yango moni 5 heures juste ba bis benda komata 5 heures 10 5 heures 20 5 heures 30 ba bis ezo matezo leka na kopesa kutu Mamelo bima na remoko ya oyo kopona ya choix telema na 5 heures juste au moins na Trans Academy zo lekana betudia ça l'expérience wana au moins na Trans Academy à 5 heures azo lekana betudia eliko baso alunga 5 heures déjà au plus tard ba 6 heures à comité à l'université mais cours banda 6 heures mais ba commis déjà ba op balunga ba 5 heures 25 heures 30 ba koko matin musu ba 6 heures 40 ba 6 heures 45 ba donc totambola bongo ako travailler à temps plein ou bien yeka na 5 heures na 5 heures 30 atiki na temps plein donc Trans Academia tango asali bongo akendaka ti 12 heures juste akati 12 heures non akati te 12 heures juste ndebi sasu ke zolungwa na bare salaki na tongo wana ezo mata ba université pendant que de l'autre côté 12h15 11h45 déjà ba bisi musu ezalaki déjà kuna e bandi so kozomsa betidia oyo basisaki na tongo donc le Trans Academia repose à la raté donc ba o ba osala ba musu bazokota bazosala ba relève pour que permettre à ce que ba étudiant baza na mobilité 22h 22h30 nde ba bisi komi kozonga ba DP et ça même na ba étudiant o batanga ka soir Trans Academy zelaka bango ezelaka bango ti toko s'assurer que ba étudiant ba sili na ba université na ba institut batanga ka soir c'est alors que ba ke ko tika bango na ba rena bango et puis ba biso comme kozonga na paye du peuple c'est pourquoi to baki Trans Academy non seulement est facilité coût de transport mais aussi et même sécurité mais moi na mboka Nestor c'est vrai likanisi ali ya kitoko mais na lolengo ebiseki biso na ebandeli ke tata mokonzi ya mboka betaki penza sete na kati ya réunion moko ya conseil des ministres pour que bazongisi la Trans Academy misolo na ye bazongisa yango po sala na lolenge esengeli est-ce que banda wana bozwi mokano ya kozongela ministre ya tutelle ya li mwana mboka Jean-Pierre Bemba effectivement maman cadre ya rappel maman journaliste na vous rappeler awa na te kolobawa ministre tutelle na biso Jean-Pierre Bemba Gombo alala apongité a travaillaka pour que à résoudre les problèmes où ils allaient liés na makambo etali transport et mingi na Trans Academy maloto kozonga la awa na kosala fona melabino mikanda
au ministre à comment. Et ça, mon côté. Bamikanda au ministre à comment. Et à part ça, mais à part instruction à chef de l'État, il y avait aussi une commission qui a été mise en place, présidée par l'ancien premier ministre, on a salué en passant, Sama Lukonde. Ma proposition et la conclusion est Ali. Oh, ouais, Sengeli Kaka, paf, c'est ça, mais Tilelo. Aucune suite. Tilelo, aucune suite. Yango Moni, pour na koshite, na sengi, na bakambi. Yekolo Congo. Et Sengeli Motonyonso, asala e musala, a soutenir Tata Mokonzi Mboka. Pour que Makambo kende liboso. Batala, lobby à étudiant. Basa la semblante. Bakanga misute batala, lobby à étudiant. Bas sacrifier jeunesse congolaise. Au chef de l'État, tout est la cantolo. Au chef de l'État, lobby la kata unions. Au chef de l'État, atie likia naye. Bakangela ngo misute. Balé la ngo pe linote. Ba accompagner vision oyo. Trans Académie et à la redresser. Comme le souhaite le chef de l'État, comme l'avait instruit le chef de l'État, beaucoup de monde a vu ce société le Canada bitando pour na ko beta li sous masolo ya crise mais ko zala pona ko talisa d'exploit au Trans Académie azali ko sala. Voilà, merci beaucoup. Donc l'arrêt de travail est prévu pour ce lundi. Oui, pour ce lundi. OK. Voilà. Merci beaucoup Bandeko Balandi, bino ba bozo ki penza libako akota la biso to singina bino merci. To akina Bandeko la biso ya Trans Académie o penza ba betisete mingi na likambo etali ba rere na bango balobi. Asali 9 mois ba kozwa misolo na bango te mokano na bango ya li mingi ministre ya finance Doudou Fouamba a répondre penza na ezali ba posa na bango po balobi mikanda mansosie kenda mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo ali à transport asi asala mosala na ye atinda mikanda nyonso na ministère à finance asala be mosala ya ko exécuter pour être misolo na bango ezala disponible. Voilà, merci beaucoup à nous tous nos très chers téléspectateurs tokuta na bino mbala mususu na bandeko mususu. Mardi 22 juillet n'a pas été de tout repos à l'inspection générale de finances. Le chef de service, Christophe Bitassi Mwabaï, a eu successivement 2 séances de travail avec les délégations de 2 entreprises, l'une publique et l'autre privée. Accompagné du chef de service adjoint Emmanuel Tibingu, de l'inspecteur général de finances coordonnateur Hermani Eleza et du coordonnateur adjoint Henri-Paul Kazadi, le numéro 1 de l'IGF s'est en premier lieu entretenu avec les représentants de la Robank, un partenaire financier de l'IGF en matière d'opérations financières. Il était question pour cette délégation de prendre langue avec le numéro 1 de l'IGF afin de voir dans quelle mesure poursuivre et améliorer cette collaboration financière. En début d'après-midi, c'était au tour de la délégation du Centre d'expertise d'évaluation et des certifications de substances minérales précieuses et semi-précieuses. L'objet de la rencontre, prise de contact avec le nouveau leadership de l'IGF pour mettre en place le mécanisme d'un encadrement du CEC. Pour le directeur général de cet établissement public, Freddy Mwamba, cette rencontre a permis de jeter les bases d'une collaboration qui s'inscrit dans la logique de l'instruction donnée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, visant l'implémentation des laboratoires du CEC. Nous sommes venus voir l'inspecteur général chef de service, d'abord pour présenter nos civilités et pour échanger sur les questions en rapport avec la gestion du CEC. Et comme vous savez, nous sommes en train de répondre à l'instruction du chef de l'État en ce qui concerne l'implémentation des laboratoires. Et nous avions écrit à l'époque pour demander l'accompagnement de l'IGF. Et comme il y a un nouveau inspecteur, nous sommes venus le voir pour voir, d'abord examiner, évaluer les niveaux d'exécution et puis voir des possibilités pour la continuité. Et nous avons trouvé une oreille bien attentive qui nous a conseillé, promulgué des conseils pour que nous puissions réussir notre mission et nous sortons vraiment satisfaits. Soulignons que l'IGF poursuit sans relâche son engagement à travailler avec tous les gestionnaires dans un climat apaisé, comme voulu par le président de la République. Ici est de noter également que l'IGF se trouve actuellement dans plusieurs missions d'encadrement dans les établissements publics et entreprises
du portefeuille de l'État. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour naba clients Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Zalaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages.